na kisasa Jonas Antonio naninga kumba la musique ba complexe parce que ba soubi trop baleki basumbi ba sumba trop et aussi ba sauté uyemba na wenge tubande kokutana kaka ya voyage na biso trote ba voyage asalila ba Brazzaville akenda Brazza na ba beta miziki ya wenda wapi leo na Kinshasa bata ba bimisa banzado Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour Matadi, bonjour aux États-Unis d'Amérique, bonjour la France, pourquoi pas l'Allemagne, la Suisse, je vous aime beaucoup, je vous salue. Et quand je dis aux États-Unis, je vois Mide Mboni, je te salue à Maman Karine Kololo, et sans oublier aussi à ma petite sœur chérie, Edelix Erika, je te salue aussi, je me sens bien. À Kinshasa, je salue Maître Hugues Matadi, l'avocat du Barabas, et sans oublier aussi à Maître Bienvenue face au PV Procure, je vous aime Maître. Ce sont mes avocats du Barabas. Et rapidement, je dis aussi bonjour à toi, Sarah Moukoukou, classe A et tout Basikila de Parigo. Et rapidement, cette émission, aujourd'hui, à la découverte, je vous dis, aujourd'hui, je vais recevoir qui dans mon émission? Une grande star. Et pourquoi je l'appelle les grandes stars? C'est une personne qui a pu chanter dans notre pays, qui nous a motivés, qui nous a déstressés. Et il s'appelle comment? L'artiste important Déplique Pomba Niance. Aujourd'hui, surtout, je récite des appels provenant de Brazzaville. Je vous aime beaucoup de Brazzavilleux et Brazzavilloises. Et Pomba Niance, Yamba Pomba, Pomba, je fais de mémé, je me suis battu. Yakoluka, Déplique, Pomba Nias Penazuye, Nazaf Manapalenae, on en parlait. J'ai vu vraiment la stabilité. Et il nous a dit qu'il est stable, oui. Et moi, je vous confirme que tout ça vraiment, c'est juste lui, Napalin à Pomba Nias. Et c'est à qui que je dis déjà rapidement bonjour, Pomba Nias. Bonjour, c'est les Moukoko. Bon, moi, je suis là, voilà quoi, donc, mais tout ça bien, les Kanzamba Sungara. Tout ça bien, les Kanzamba Sungara Pomba. La bateau va dire à des plis, posa la Nanzembo, il y a un beau cannabis au Congo, la Libana, la Libanayo. Dans le vent, dans la Congo, on est toujours dans le vent, c'était ma route. Ça te fait moi-même. Non, ça l'a bien. Isaac nous remercie d'abord le roi de la forêt. Parce que là, on a pu marque déposer mon bois. C'est grâce à le roi de la forêt parce que là, n'importe qui était beaucoup déplacé car pour ça l'interview. Voilà. La bataille surtout pour Maniance, pour illustrer quelques parcours pour Maniance, c'était comment pour le comment pour tout ça, bref, na bandi moi musique on na matungé par labyrinthe Enzo vient parler en Turquie si qu'on appelle ces bambote après moi quartier latin après quartier latin on a les capé pas tonton là na yolo voilà après il y a maison mère quoi voilà maison mère na parcours surtout pour ça la place sur lequel on a aux reconnaissance je les félicite et bien ben on a été mais de reconnaître compagnie pour puisse pas y avoir dans les rois de réforme. Alors c'était comment il a découvert quoi Zalaki vient à parolier labyrinthe Enzo avant sur la oncle ici. Voilà donc tellement pas toi non yemba banze pour biso mbaye tout na cassette et que par oncle ici peut comme les quadres les oncle ici ça c'est plein de quoi nanga yenta mimanga pas les quadres pour amana. Vous savez pas quoi pasinanga mopa wazomona ilonga dépliquer bongana nzoto voilà quoi. Ouais, ça veut bien sûr. Pour le moyen pour une nuance, transaction, bon, mon Dieu, l'homme propose, Dieu dispose, va rêver qui pour attaquer plus quartier latin, mais ici parce qu'il a une non expérience, ma chambre, mon esprit musical est acquitté.
après koumela nene okubisa mwa esprit mais nasi nalongwaki déjà nene osala mutu na wenge musique à maison mère nzambe osala tobeti porte na wenge musique à maison mère puis voilà. Vous avez qui gérer le succès en Denis pour moi, n'est-ce parce que tu étais la première star de la maison mère Oyo où il reste de la fois qui on a mis Kili ma bombe on a chambre pour voir le public il faut défaquer quelque chose c'est ça vous avez dit. Ouais, en tout cas ezalaki ba moment fantastique parce que moni chaque mutu na kati ya maison mère aza na histoire na ye en tout cas à l'époque on ne déplique pas marqué histoire na ye donc bon koexplique yango eza mwa mpasi mpo ezalaki mpe na bamerveille ya danger mpo moni babomba yo seki ezalaki wolo bomba za wolo voilà na Brazzaville okoma trolole demulu non rien nga mpena bato bajijanga na mosika mais so tosali kota pomba niance omonaki mambo wana to eza nango te voilà mambo to eza nango te parce que oyebi tro na musique maison bafoka fa oyo na letango na okobete eloko oyo fakaza kolenga erita kolenga kafe kokolenga emokani banda lelo oyo boya ngai ebongi yaka te yayo boteleki évangile apôtre Paul na nguya oyo gagné amen nanga rien que par un simple de tes regards il joue moi voilà vocal oyo oyemba ozalaka yo oyo eza wana na gimalela ata balobi nabeta na basi ya mama soki oza na jibuti na konima na ngai nakata contrat mpona kokoma esika ozali eyeye ozali eyeye amonamo jarene egola papa na leticia na toni kimalela yaka nayembela yo yokelenge ozoyokanga na kolela bayokangi matoi wana lekwata mabe nalelango fort en tout cas côté lekwatre aza ayebaki fan na ye moko azalaka pomba bo ebele chik baseyan toke classe est-ce que banze motondo ema mingi na classe so tozali obika mobandi mpe mambo bolingo sika voilà quoi donc oyoka mpena koyembela mwasi ezoyokanga na kolela epai ozali okangi matoi ata na ndoto na yo lingi kutu te ngai na penetre mémoire na yo ekomi terre étrange okomisinga kuna immigré na séjour inégal yawe vraiment eske yokoki kopardone ye te moto yotindelaki nganga na si nalingi ye pourkui lelo nga nalola bongo ye ekota lifelo epitie monge voilà. Bon chanteur que tu es tant que ça vous a bon chanteur et la musique bilone comme ça sur le land on peut ça sur travail na pesa nga envie na travailler sur makasi parce que les grands chanteurs bazana na Congo ya danger faut du jour au jour au travail parce que batala na mboka tano eza Brésil ya musique na Brésil ya musique donc du jour au jour soko sele erreur yozo kanisa ke nga na Ronaldinho Neymar obima ko ça ou ba aventure aventure te pour moi comme lelo déplique ozalaka vraiment idole sois sincère non en tout cas ngai natikala oza idole ya motu te wana mpena na front parce que nga mambo na musique oyo na sérieux mwana machine oyebi nga ntango oyebanga na mambo ya musique tobinga na mambo ya bale voilà moto akotisi nga na pe ya musique ntango nalobango bato mosusu balobaki mwana ozalaka poli banini na maboya bato bavie mosusu te nalobaki na makambo ya sincère oya sincère nga moto akotisi nga makambo ya musique eza vie na nga labyrinthe enzo jour akoya ye moko fo ya koloba makambo na ye parce que nga na moto abale oyo alukelanga na vie ye moto akotisanga na be ya mambo ya mindule nga ezalaki mpena foot rêve na nga ezalaki nanotala baronaldo bafe na biso bamayanga série wana mayanga osala basuccès nga nabetala lokwa ye donc so na pusi balon liboso so na kimi na yo mboloko akosa otikala donc sikoyo na musique vie wana nde moto aki okotisanga yango nomonaka jalousie ya musique na yebi nanga yango te yango nomona yango nalobalanga bavérité mpo babiloko moko miste nga na yebi nanga mambo wana te nayekoli yango nde na bamaison mare na yango nomonaka ata mosu bato ya kutana na pane ya trop kilote trop banini mpo
Voilà quoi. Pour ma nuance, parlons maintenant de déplique pour ma nuance. Bateau, il y a groupe. Aujourd'hui, j'aurais compris mais passer le rôle de la France à comment on est, surtout kosangisa bamilimo ebele na baesprit ebele eza mwa mpasi mais moni tomeka kaka ndeka baliwa de fo mpe bando supporte biso biso mpe toesie mpe tosupporte bayaya voilà quoi mais eloko na instaura eza plus discipline discipline sans discipline maison mère discipline mpe ezalaki voilà wana sikoyo ekóma nango makambo personnel oui nga mpe so mise na mwa amonika kosolisane moninga na ye te eza vi na ye nga na koki koimpose te non wana ya indiscipline te kobunda nde na répétition wana ekoma indiscipline so omoni kosolisana moninga te sala cope na ata na basociété ezalaka nango mpe kosala no société moko me kosololanga bino te peut-être makila na bino mpe tutana te voilà. Ça fait combien d'albums moko kaka comme na asali ebele te naka na album moko deuxième album na ngai yango une aperçu non soki ezalaki inaperçu mais lelo bayebi bahymne national te bayebi barenard te bayebi bachéri koko te en tout cas omoni akenda na lwanda baserpe nanga nzembo moko ya kati ya bamokiti bato poto babenganga bayebisaka nzembo moko nayembela vi naso cibo apula reviens 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 viens reviens na poto bato balela yango fort banzembo nayembela bajani scrap omoni misiki eka bongo yango nzembo moso kokena secteur monisiko na bakisasa o eza bahymne national tekanga koleka banzembo tu donc omoni toza baartiste ebele na kati ya congo cimwasi osala ata nzembo na kati ya congo ata moko ebeti siko toekoma obeti moko mpo osili mais siko obeta badetro siko na na défi na kati ya album nde banzembo ekota lokwa bahymne national voilà quoi mais lelo susu toza na palala comprendre omona ke artiste aza koévolue na stationne moke nyonso nabimisaka public nanga azwaka yango na ndenge ya bien surtout biso toza na bafanatique te biso fanatique ya déplique azalaka te bato nde balinga miziki ya déplique miziki ya biso batotala en fait mpo namonaki nakoma komona tout le monde komi ka philosophie so aye na tv bon tu vois tu sais baoto bakomaka tu sais la musique moi je défends la musique ozo comprendre ce qu'on a comment comprendre mais bato tozali na bango na kisasa musique yango ayekologo na douche bakome koexplike yango na français loko aza mwana ina nzoka so bayele bana ina baye bafandi wana babomi ye akufi ya kokufa te noko expliquer non moi bato journaliste antonio question na lingala komoloba na français mais c'est quoi ça oza français non yoki lingala onde poso eza français ayoki eloo te fo batuna ngo na français non ntango comme na émission mo batuna na lingala répondre na lingala parce que toa na congo zela na baémission na bino kuna ya bafrance 24 kende koloba bamakambo nolobelaka kuna mais aa na kisasa journaliste antonio na lingala ekomi bachise la musique bacomplexe parce que oyekola musique na douche ya kosukola kaka mona ya koyoka na matoi mais lelo yango koma mwana ina voilà yango anga aloba te nga siko fona ya na miziki nde mikolo adage mona ye nango lisusu ke yaya alinga alongola siko bana basumbi mikolo na ye na bana basumbi fo olongola bango banye kasi bana basumbi to baleki basumbi bazosumba tro ezosimba eso te non baleki basumbi mpo baleki ntango babotami mwa bayaya baopesa mo babizu bazokarese bango baleki bakome mwa teti siko baleki balakisi bizali bakoma osumba na bilamba yango nga ya na bango telema naza ya na bango nazoya siko nga nazaka ya na bango bayebi naleki bana mokolo na bango na age siko naoya nasolongola bango banye mpo babaleki na boboya bango te po leki atazango aleki na molai azaka aleki naoya na pangose banye na ye oyo akomi kosumba mingi na bilamba voilà quoi. Merci à toi. N'arrive pas à banier et le bip pour ma déplique. Oiseau basanga toujours pour ma déplique. Nana Saka pose à teint comme à teint le roi pour ma déplique. Il faut voir Nana Saka. Fiston qui ont jeté sali. Ce que pour ma nuance. Na
na ndenge bamisa bakomolongolonga mpino bosala ebele. Encore quand je peux citer net Chevrolet à Longwa sali orchestre côté pas fabrication na Beka bina filé Ibra nani bo ouais Beka salio ya mundi mabisali album kana kati orchestre wana landa moi tronde azali ouais sotika ba ya biso beto Longwa na orchestre pesa mo ba chance pesa mo ba chance pasala pilongwa biso c'est bon mabeza te boso muto Longwa sali orchestre na ye mabeza non rien c'est nga longola na nga elo te so misa longo na lofinga ndenge talie mais ye pa ye bake tangu ye pe misa ko longa cheye a finga pe ye pa oyoka passion depuis ka oyoka depuis que na Robinho Mundibo non aza misa Congo point barre to za na relation moya ni to kutana te to partage ba masanga te on a yebi relation to za na bon mais après relation te lié bani ya TV to yeba na TV na wenge to bande ko kutana kaka ya voyage na biso to te ba voyage sali na ba Brazzaville kenda Brazza comprendre na wenga na ba masa ngati ya masa ya Fabregas ba bande no kanga Fabregas ya ba swanga comprendre na masa ko swanga na non ngana swanga na ite na recadra yende pona lokuta alobande lokuta ya wana zongisaki na nzela na swanga na ite na zongisaki kana lokuta après na che ba mesure ya ke ba moi ba limite zala quoi voilà Compagnie, aujourd'hui je te dis, il a commis trop fier, il a commis trop à l'aise. Je vais comprendre que la stabilité, c'est comme Pomba. Donc, ça m'a fait que les bateaux sont là. Nous avons vraiment comme orchestre de Bifanda. baobeta miziki ya miziki yango eza wapi oleo na kuta Kinshasa banda bato bandobimisa banzado na banzado jalo non wana eza bien wana ya bien namoni mpe héritier watanabe auti obimisela biso désolé très belle mélodie très belle mélodie omoni le padre abwakeli biso regarde-moi très belle mélodie non eza vieux alingaka petit na ye vieux acomprendre batalent yaza vieux mo acomplexe te akofanda bayo comprendre batalent vieux mo akomisa bato na bandako te akomisa bato na ndako te so alingaka olobango na tv voilà omoni bina file aza ye moko abimi mais aza véridique azocomprendre bamakambo so amoni ndeti mpo basali idéologie na ye sepelisi biso mpe tomoni ke banzembo ya bina file accroché ocomprendre eza nzado te eza nzado te ya nzado te yasumbi na bilamba te asumbi na bilamba te bana basumbi mais maestro Fabregas avec le roi de la forêt basepeli mais yo weranda bengaka yo ozaka nani yanga mpe na ota kobenga ye na album obika le roi de la forêt yembi na stabilité et puis na remercie aussi le roi de la forêt puis nazopesa ye bacourage ebele so mpona Zénith l'homme de Zénith omoni le roi de la forêt Zénith wana ye epa na ye kaka nango lokwa tobetana biso kede Zénith wana okede epa le roi de la forêt nayebiki 4 jours ametango dada et puis naza koyebisa bayaya oyo baza na mouvement apesa le meilleur te pour Zénith wana eleka vraiment carré voilà Zénith eleka vraiment carré est-ce que oma nuance tolinga toyeba sikoyo na kata stabilité banzembo nde tokonserve mokenike koillustre non en tout cas bato bazela vraiment naolinga kodévoile te parce que moni nga na lokwa RDC bon nayebi idéologie avie na biso kabose te mais RDC ya ndenge équipe mon équipe ya RDC bino boza kosatendre nango te de bango balakisa bino exploit biso toto bayaki atobiki retour contre Angola en tout cas sutuki mikenske bango bombi na droite abambi na gauche bor ekangami otelemi na bakiti ngai
dans un RDC à équipe à toi s'attendre dans ma télévision on a mis ça oh mais puis tu as ça pour n'y on a dit qu'on va calme basé là l'équipe nationale RDC mana nanga Chancel Bemba naza Bangala naza Olingi naza Nikenski Bano osatanda na biso tela coach na biso na Bisenge Beni na Bisenge Beni osatanda na biso ti mais jonde au bozela biso te etongo ya mayo voilà bato bazela va souffrir pena mais na omouye mayo gorge na omouye soki nayebi ke bafanatique ya bato baza fanatique ya x ata y asali bien oya kaka mais botala déplique te mais botala mongongo po mongongo wana eza bénéfice ya république démocratique si ya félicité bofélicité na bavie na biso mosusu ya bahypocrite nayebi moni bavie ebele balinganga na bapalin sikoyo na fin na palin so afin na palin te ye mo na chambre afanda soki bato nde bazala na bango ayoki bango soni ye mo akota na chambre surtout kutu ba YouTube oyo ekomi nango moto asalini faux compte so azotala na ye onga atalaka bamise nyonso moni motu tu abimisa atanga na ye biso atali biloko babekam bango ngai nazapaka artiste te oyo nyonso aza artiste soki abimisi boyeba epe natala yango na compte na ngai mona kota na tui fo natala nayeba osali nini soki osumbi nde naza pe soki osali bien obandi soki omatisanga motema ndeni nakoluka na travailler eza bongo mais koma yo oza boxer oza kosous-estime baboxer ya mike oso batravaille makasi taison na soi andima te ka osoi ebele bakufa lokola bataison parce que ominimisa adversaire e adversaire baminimisake te na andimeke inos milelo kobatre pe record nani na jeune age na ye nga natalaka oyo inos babisi na kotala okesima oyo etabisi na kotala na nko oyo baba artiste akongo na kotala nayeba nini osali soki nde osumbi na bilamba wana naza pe te eza ya baleki na nga nde na olongola mais soki ndeti par exemple artiste mo x ane leki na nga te wana baya na bango baluka nde nini bakolongola ba ndeti nga soki par exemple nasumbi na bilamba de roi d'afora koya apakusipeti na ye lepie na nga lipada akopesa conseil moi conseil nde ya kopakusa soki alingi apesi obanda na banda nanu naoka tv na biso aloli kombo ya déplique na ndenge nanu te comprendre mais batala eza comprendre biso batala eza ngai fo bosouffraka mpo nazala hypocrite te elobata mpe na mwa biozozwa babeto masasi bolikolo ba vérité lobomba kofaka na mpe mais est ce que vérité eza lisumu bato bayebisanga soki vérité eza lisumu soki vérité ngai nakosala te mpo moto ya mokili andimanga naosala nde mpo nzambe andima ngai comprendre donc voilà eloko obanga eza te parce que bato bafingaka badio depliki yo te kala mingi te bauta kosala badiscours depliki yo boye mais lelo moi bamekanisi babokisa nini range na kati ya pale nanga naza nanga bien oyo ekokelinga wana yango wana ngai okozela nga te na envie Porsche te soki na range yango nde eza yanga soki bando esango Porsche nakokoka kosomba yango te pour le moment jour nakokoka nakopaye nga nazanga complexe te so leo na basket ya jour nakopuka te yango teneki babasket to ya mokili mpo eza yanga nakende fa mpa motu te eza basket na nga yo matali yo ozala na oyo yo soki kolata lokolo moko na nzambe na baangelo matali bino na nzambe na baangelanga etate nazobisa bakongolo bazalaka so afandi yo tala kutu boye olekisa ntango mana osala vinanga tout doucement epuis toyaki mpe na mokili te mpo tokokanaka fo bato baleka bato mpe bazala soki oleki nga peut-être yo omingo na danger na somba 4 ndako bongo Messi ichape na Messi donc na mokili eza bongo aleki oyo alesoka na omeka kote nzambe ya osokisa soki okoza président de la république ya RDC obama paza kuna soki Donald Trump oyo mpe bauti ozwa sikoyo ye pa osi amela biso nde nivo kitana ya RDC non parti wana tuko ya ngai
dirige biso donc voilà ye mpe bama baza mpe bateti batelemelaki mpe ozocomprendre voilà ya mwana voilà bandalelo yo boya ngai elingi yaka te ya yo boteleki evanjila portrait pole okamwani te soki omoninga na nzela nazolela ngai ye molimo ye opelaka litoka bolibambanda na ngai osiansomi komisi nzokaki butu samir de la plaine olukelinga nini soki liwa te banzanga ejour okokanisa boboche car du nord sylvain kino ye bigismo nalela yo bale 60 ata balobi na beta na basi ya mama sokoza na njimbuti na konima na nga na gata kontra mpona koma esiko apotoye ale chéri coco moi je t'aime chéri coco pourquoi tu es parti chéri coco en plus de chéri coco ye molimo eza pasi molimo eza pasi yo tunaki te liboso opesa motema molimo eza minioko molingo se minioko joure moko ya feti nyonso etikali se matanga atoye susu elvi je vais être près de toi ukotikinga mosika na yo papa bana yolali wapie mutu yango yo afetoye yo nde sheri nanga balalala yo nde bebe ale bebe nanga yeye simbalindanda o tobetela ben wilie bamélodie sensible yeye ale bebe nanga mama voilà tosuki na kote na stabilité na tembe na tembe mbanda uti na ye pari ye tembe na tembe nga mpe na uti na nga lufu tembe na tembe me tokutani na ambiance o tembe na tembe affrontema ya somo tembe na tembe mbanda sombi na ye champagne nga mpe na foke ye na shisha tembe na tembe donc voilà quoi. Merci beaucoup. J'espère que Batouta la pomba nias pour sepeli. Merci infiniment Eric Binda, Aéro de Njili. Et pourquoi pas penser à toute personne que m'aime. Toute personne, quand je dis toute personne au bout du moment, avant l'autre regard musique, de l'autre de l'autre musique. Ce qu'on peut manier, c'est comment qui t'a mené malin dans le petit espace. On peut faire du programme, on peut faire du voyage, concert, au bêtis mini, parce que concert même, un bébé, concert à l'idée, nous avons donné des studios. Dédicace donc touta kobeta na ku nauta kozonga ku ya ba likaba kikwiti tobeta kuna ilike très bien pende ah rien mais tobeta kaka tokutana pe na ba chef coutumier non fallait pena tokende tokutana parce que ba chef coutumier zaka kisite zako rendre ba visite okoti na mboka bato fokuta pe na ba konzi ya mboka après tozonga kin le 17 toujours le Kinshasa pour notre Isiro après histoire à deux concerts à Isiro le 24 dans les 25 moi que ça VIP moi que ça na stade après to Kenimboka moi que ça na Ibambi de trouver des concerts peso na Ibambi donc si ba les 9 toujours à Kin après les 16 toujours na Matadi dans le programme pour le moment il y a un et puis toujours préparé sortie album le na décembre ceux qui nous a maligné tout boire à générique mais total nan par rapport moni tomi constaté covid au pena et même moi mokili ya otengama voilà total nan évolution ceux qui décembre simbate en tout cas janvier février le 14 février dans boula album ebima le 14 février parce que ngana na mourir na mamba ya moi love moi trop donc ma loverman tout on voit qu'il y a bango album le 14 février voilà on a bato balinga pour mania on a bato comme ça verser bango on s'excuse bien au bikitoko ba je bien ba congolais ba soki ozolo ba vérité nde swaka bango kolanda note makambo oyo kila mutuma ona verser te so obika kozolo ba vérité makambo yeso andolo ba mwana batune kesabi olobi yango et ba do swa bato na mais loko ezaki vérité Jésus s'en foutait. Moi je m'en fous. Ceux qui n'ont pas de véridique. Na eswayo. Na eswayo. Logo là, na zo baga vérité.
ekotika la bongo donc eswa yo mais de toute façon bavie tout balongola bapeti na bango banie basumbi na bilamba bakomi siko osumba na bilamba po liboso ya kopesi mwana bombo asise bombo kitoko bake tu bando bave la merde aussi ntango baosise bombo baoki elenge ya bombo bando bave la merde bacomprendre babave la merde lolo bave mais obave la merde sikoyo basuki siko bombo eza te baza bana ba 5 ans bavie tellement bashushu te bango bakezwa balipa mwa libondo kota bamikondo wana mwana 5 ans mwana ba nga mona osoki nga bovie leki na nga akomi kosumba trop leki na nga akoyeba akomi kosumba bino moboma ntango na olongole nie na stabilité nde akomi kosumba trop azosumba tellement trop nazokomprendre eso te mais bokoyeba bokoyeba ye vérité kasi eyebana vérité koyebana kala mingi te leki na nga ngo adabi na peti na nga ye te ye kutu bokoyebe kaka kala mingi te ala peti na nga akomi tellement kosumba trop naoki mawa andeko na nga na leki na nga nakotike bongo te mpona luka ye na longole nie na longole banie alakise nzela kive fanda ata na kive bazokotisi bazokomprendre azosumba napesi sibo sadilwa bambote ebele bodrik matadi rigoban tout très très intelligent amigo ngomo mokonzi ya ba 7 commune napesi alubo star bambote ebele bodrik matadi paulo dotu santos paulo monga yaya baleki vie nanga blanchard kabanga la plus sexy la mignonne ya fali napesi bambote ebele voilà quoi donc bato Herman les bourgeois na Londres napesi papi kader bambote ebele napesi chancel mbemba les demidien napesi monstre limbombe luindama bambote ebele donc voilà quoi et puis napesi Yannick Bangala napesi bambote ebele donc tosuki no wana mpona lelo miziki. Merci. Si vous avez aimé cette émission, moi je vous dis, je vous avais dit rapidement, béni la personne qui a créé les films de Jésus-Christ. Je te remercie, dans l'ombre. Merci infiniment à Pomba Nyons, parce que je vous avais dit que c'est un chanteur. Allah que si bien oyo a maîtrisé ça Moussala Nae. Je crois que depuis que c'est un chanteur, moi je suis journaliste. Tout ce qu'il a dit, ça engage que Pomba Nyons. Merci infiniment à Midemboni. Pourquoi pas penser aussi à toute la famille Moukoko, Elenette, Hachem, Angelino Mbemba de tout le temps, de tout le jour. Quand on avec Pomba Nyons, on s'est séparés. On vous dit bye 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 bye.